Grand merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine sous Congo Live. Bienvenue. C'est un plaisir de savoir que vous êtes là. Nous allons parler de la clôture de conférence du gouverneur. Nous allons parler de la station sécuritaire à l'Est, discours sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba-Ngombo. On en parle au cours de cette émission. De la prison à l'élévation, lui c'est Joël Ilangila, bloqué puisqu'il a voulu seulement dénoncer et dire la vérité. Bloqué puisque Bato Balingi, vérité, Balingi, tout sa population. Si vous n'avez pas détourné vos perceptions sanctuaires Yabakanja, est-ce que Tolobi Mabe, Joël Ilangila est avec nous? Manamoka, oui, madame. Mbote mupandisa mbote balandinyo sobazo landa biso na sipeli mingi ndenge tokutani lisusu parce que ezali grâce pe ezali ngolu ya nzambe nde moto permettre que tokutana lisusu parce que mambo ezalaki bien te mais quand même tokutani par la grâce de Dieu yo nde la vérité atangi yo balobi ilangila azofenga ilangila akoloba mabe ezalaki dossier nini outi bakamaki yo epi ebimi boye. Bon, normalement, bakangaki ngai ono ilangi la za kofinga mais normalement ilangi la finga kabatote bien éduqué jamais finga poli na famille moko ezali famille chrétienne comme kilimomba na Équateur baebi mais ilangi la nde akasha la vérité te ilangi la zali moto que soko sali mabe alobeli yo vérité so sali malamu voilà. Mais si bitima bande on a biso ya parti politique arrête ba comprendre ki nga bien te yango ba mi santaki les que non peut-être nazo salir comme ya autorité de référence na bango ndi ba porter nga plainte na niveau parti général pour la cour d'appel de Kinshasa Gombe ndenge ba kangaki nga bon na sima ko kanganga mwana mboka Gilwando Moyo ou babenga le grand balai a mona ki kokanga wana ezali mabe parce que ye azali frère na biso andiyo ya kozala frère na biso azali le leader numéro 1 ya province ya Équateur et puis espace linguistique mongo de tolobaka donc Équateur na tu as passé lui le leader numéro 1 jeune oyo abima sans toutefois babenga ye jeune moko auta pauvre mais abima yango tokomisa leader ya espace linguistique mongo espace na biso donc tu as pas na Équateur le seul leader et unique c'est son excellence Gilwando Moyo amonaki yango ezalaki vraiment acte moko mabe po ayokaki lokola parti na ye moko ya nzoto eza na kasho batumie likonga nde apesaki instruction na parti politique na ye ke non bokoki kokanga frère na nga te ifo botika ye azala libre bon na sagesse ya CG ya arrêt ndenge mpe atosaka autorité kamikalele na pesi mbote parce que il est monsieur aussi sage aboyaki séparation entre frères aboyaki division entre frères awalobaki non comme ministre Gilwando apesi ordre ke ndeko na ye azala libanda to respecter yango basalaki retrait ya plainte donc po omona nga lelo libanda ezali grâce ya maître Gilwando Moyo pe secrétaire général Camille ya REP voilà. Et puis implication personnelle aussi ya sénateur Moïse Kumbo parce que azalaki au four et au moulin na dossier yango po akoki kolinga te ke bakanga ndeko na ye vraiment na remercier bango na acte wana ezali acte moko ya amour et puis baprouver combien de fois que bazali bapatriote basaleli vraiment sagesse mpo noki makambo oyo ya biso bafrère tokretaka na coutume et non na kati ya la justice tout ça bon bango mpe na ndenge moko bakomprenaki mabe parce que nga komba na ngai ezali nde koréclame sanctuaire ya bakati yango wana nde question mpe tongo tutu na yo puisque bato bayebisi nga balobi tata ya mbela biso ye awa bimi komba esili to akangi monoko puisque kaka bomwa batonga te babimiso olobi na koloba lisusu te bakanja soki kozanga sanctuaire ozanga na yo okoloba te okoloba lisusu te ndeko ndenge nazali awa natikali très objectif komba ya sanctuaire ya bakanza ekosila kaka mokolo achèvement ya projet wana ekosalema donc soki batongi biloko nyonso oyo batindaki mpe bainaugure yango wana komona mwana mboka Joël Ilangila otika makelele ya bakanza parce que komba bakanza ezali universel
ezali monde entier. Église catholique ndenge bazali wana bazali kotiaka ngai na mabondeli butu pe na moi parce que bayebi ke nazali koréclamer cause moko noble oyo ekomema non seulement développement na province ya Équateur mais ekomema lisusu site moko ya malamu mpona église catholique osala ekozala référence ndenge tomonaka ba Notre Dame de Fatima ndenge tomonaka ndenge batonga epai ya sœur na biso Anouarite mais bakanza azali saint. Il faut basalela biso eloko wana eloko yango tokotika koloba kaka mokolo achèvement ya projet ekosalema wana devoir population Équateur bapesaki ngai mais elingi koloba te ke tozali kovise Gilwa Ndomboyo po bato ebele bakomisaki yango COP bakendaka epa maître Gilwa Ndomboyo kozwa mbongo ke ilangila afingaka ye mais ilangila akoki kofinga maître Gilwa Ndomboyo te. Lelo oyo soki mokili mobimba bakoma koganga ke maître Gilwa Ndomboyo akwea na classe terre na maba le premier tout ça c'est moi qui a raconté ça na ba média parce que je connais Gilwa Ndomboyo alingaka échec te depuis abanda école primaire ti humanité ti azwa diplôme d'état bimana no deuxième de la classe T alaki monsieur moko très intelligent pour na yebi ndenge ya fonctionnant yango bato nyonso bangai kokanisa ke nga nazofinga Gilwa Ndo adetourna mbongo na tikala kofinga Gilwa Ndo te pe na kofinga Gilwa Ndo te parce que il est le seul et unique leader il y a Équateur Sud espace linguistique Mongo Chuapa et province de l'Équateur c'est Gilwa Ndo qui est le leader. Il est le leader incontestable. N'a pas dit qu'on finit la liberté. Mais n'a pas dit pour rappeler liberté. Le Jowana Yomoto, on me marque un gouvernement. Gouvernement Bimisi Mbongo. Le loyo, centre ya Bakanza et Tenamite, Misala Nyonso et Kanama. Il faut mettre Gilwa Ndo Fumolami sur un dossier. On a quoi il a et quoi Zali chargé à suivi à projet Wana. Quand le gouvernement est venu chez travaux Kanami, il fallait que tout le monde ait pas un économiste Gilwa Ndomboyo pour y aller même maleli wana ba travaux ils ont interpellation. J'ai interpellé le ministre plusieurs fois et puis nous avons continué d'interpeller le ministre. Olali tout le Cameroun il a dit na finga pete na lobanga pete na balebele jato ba interpréta yango mabe po bakomisa COP mais bato nyonso oyo komisaki dossier ya bakanza COP na ebisi no lelo COP na bino isili dossier kufi COP na bino kufi parce que siko naza libanda je confirme et je réaffirme que na finga Gilwa Ndo te je confirme et je réaffirme que Gilwa Ndo il est mon frère je vous confirme encore bato COP que maître Gilwa Ndo na parti pour na secrétaire général naé ba retira plainte ba boya conflit entre frères ba lingi to traiter dossier na bokoko to silisango na bokoko et puis pour votre information ngai déjà na s'excuse et pas ya maître Gilwa Ndo soki bato na ya parti politique bami bamonaka mabe na ba propos na ba retenu na s'excuse donc COP na bino esili siko ba okenda biso ko bani que Joël a fini maître Gilwa Ndo Joël a tikali un objectif voilà construction ya santor ya bakanza mais bino COP na bino o banda kolela ngo ekufi bokonga yo nazo continuer makambo na ngai COP na bino kuna na rep abu pia ma comprendre que boba ba aventurier je parlais avec plusieurs autorités à rep OK mais ils ont compris que non bandaka bato balingani te surtout ba jeune et puis bino bato yo bolingaka bo combattre maître Gilwa Ndo et ko passer les sous na canal na ngate. C'est ça ce qu'il faut savoir. Donc, on peut combattre Gilwa Ndo et de passer dans le canal dans la société. Pour comprendre que les jeunes ont amati, pour bien se faire tchaye maboko pour tomber en analyse. Donc, il y a sous le colo ma casse. Voilà. Tout ça, les sous n'attend, il y a pour perdre té pour la critique inutile. Nous avons besoin d'unité à Équateur Sud. Nous avons besoin d'unité à Grand Équateur. Que seul et unique leader Nabiso, Boéli et Malam, et la Ligue de Nombre. Voilà, nous pas combattre étoile, Babouni Saramote. Jamais. Moi, dans ce pays, pour la
na mito yo kopo ya bato nyonso tu babanda kotiaka nungunungu elali voilà sikoyo tosoutenir mwana mboka Gilondo oyo azali parmi balider oyo faut totiela maboko abata lisusu et surtout sanctuaire musala SLMA malamu ya mwana te souci na biso ya liboso ezali nanu sanctuaire wana po alingaka échec te voilà construction na achèvement ya sanctuaire esalema makambo ya malamu peya wana bokomona biso tokotia yo lisusu maboko okotombwana omoni ntango tobandaka koyebisa bato ke no Gilondo aza na bato me aza pena na bato ya makasi na media te omoni ndenge nasukisaki bango ya esprit bato ndenge oyo bakendaka na communication parce que je vous parle aujourd'hui bazali na mwasi bana niveau na ote bana niveau na ngai na mokete vous avez confirmé ça pour soki bazalaki na niveau na ngai bangai bakendaka na TV pour ngai sikoyo moto soki oke koaccuse Gilondo na likambo moko x ou bien y nakoyeba na TV nakoyeba na TV na baélément contraire nakoya kofinga yo te parce que tout le monde bokomaki na esprit ya bainjure mais nga natikalaki statique na changeaki te yango wana bomoni ke boke kointoxike passager boetitititi mpo bafunda nga bakanga ngai mais lelo naza libanda kope na bino ebebi mpe na confirme bino ke mikolo oyo nakobanda koleka misusu bokomona baréalisation oyo nakobanda koloba mpo na maître Gilondo Mboya Aksanti sana na yeba na Swahili merci beaucoup mwana mboka mpona baéclaircissement oyo surtout population congolaise bobengaki botunaki tata te wapi esali nini yeyo ngaye makambo esili plainte ezali retiré na bacadre ya arrêt na secrétaire général mosala ebandi merci beaucoup na mwana mboka Camille Kalele oyo nalingaka mingi tata oyo azala mpe pembeni nalingaka mingi mpo tozalaka na mingi mpe Camille Kalele oui FPC azali na probité morale voilà alors tobeta sikoyo mwa liso na politique tolongwe na dossier oyo tokotana na dossier politique parce que yebe bayebi mingi na bapolitique ebike yo tumbaza bape mingi awa oyebisa biso Jean-Pierre Bemba Gombo aza moto oyo abunda mpona ekolo abundaka mpona ekolo alingaka jamais mboka na biso ekende na maboka bangunda kasi Jean-Pierre Bemba Gombo auto tumbaso mboka awa te na sortie médiatique na ye awa alobi nini sortie médiatique yango atumi mboka obe alobi bamo mpe na ba Moïse Katumbi ba Joseph Kabila baluki koboma mokonzi ya mboka bamo mpe balobi eza bongo te abike Kabila ayi wande ope lukuta pourquoi Jean-Pierre Bemba azolukaka toujours baproblème mboka epe na moto mbala na yebisako ke bino peut-être boyebaka te Jean-Pierre Bemba bien te Jean-Pierre Bemba Gombo azali moto oyo atikala kokosa ata 1 minute na vie na ye te azali moto oyo atenaka toujours bapropos moko très responsable. Est-ce que Jean-Pierre Bemba eloko ni akosi wana soki bino bolobi akosi bifanda boloba alakisa bino bapreuve nayebisaka bino ke Jean-Pierre c'est un monsieur honnête un monsieur oyo azigzaka chemin te bon ntango alobi Kabila aza rwanda akosi place Jean-Pierre Bemba lobi Kabila aza rwanda bon akosi Kabila aza rwanda bongo aza nani moto akambi moko 18 ans batravaille na ye ensemble mais batravaille na ye ensemble mais quand Jean-Pierre Bemba parle que il est rwandais il fallait que tout na Jean-Pierre Bemba ke bapreuve nini eza nango ke aza rwandais apesaki yango nyonso alobi ke na gouvernement passé banda kopesa Rwanda 60 millions de dollars 66 millions est-ce akosi bato apepende bato akosi balobi akosi mais olandaki ministre moko na bokosa publicité akombo na ye akonfirmaki ke bandaka kobima vi ya ministère na ye ye mpe azalaka na époque ya Joseph Kabila ancien ministre moko Willy Mishiki Willy Mishiki aconfirme ke babandaka kozwa 66 millions wapi siko place Bemba akosi ntango siko tozoloba ke dialogue oyo bazoluka wana eza dialogue nde baluka bapusa lisusu mwana mboka wana Kabila awa pembeni na Tshisekedi aboma ye bien mais eza Félix Ndakeba dialogue wana ezali dialogue oyo bazoluka lokola ye Kabila aza mosika ezosimba lisusu te il faut siko approcher Félix Tshisekedi akoapproche nde vi ya dialogue wana soki dialogue wana esalemi bakomi place moko mpo bakoma place moko aluka moyen ya koboma Félix mais babi dialogue ezali mpona pacte social mpona bato bazala ensemble bakongolendeko tozala sincere
dialogue wana esalema mbala boni na mboka oyo résolution nini ezwama ntango balinga baboma Jean Pierre Bemba awa ezalaka parti ya dialogue baye 1+4 po baye baencercle Bemba baboma ete mais ezali même schéma oyo bazolukela Félix Tshisekedi. Il faut Félix Tshisekedi ne akeba parce que bazoluka nde basala rapprochement nde baza mosika eza mabe bazoluka basala rapprochement po baachever ye. Donc Kabila akoluka achever Félix Tshisekedi. Oui, de Jean-Pierre Bemba lui vérité. Jean-Pierre Bemba kosi ata eloko moko te alobi nyonso vérité. Est-ce que bamople soko basali nini bamople balobi Jean-Pierre Bemba depuis l'élection aza pour attaquer bango na biloko lokuta est-ce que bopa mokonza mboka ata yo moko est-ce que soki bamople bazokoma mokonza mboka ami bazosangana mais ntango bazosangana mpo bapusana pembeni na mokonza mboka mpo basani yo baza bacomplice. Ah oui, ndeko il faut kokeba makambo nyonso Bemba alobi ezali vérité. Et puis moto alingi tosala débat contradictoire aya comme ça na komemela bino baélément noir sur blanc. J'ai des éléments oza beleme ezolakisa ke azosala bacomplot mpona eboma mokonzi ya mboka. mais ntango bango bazosala complot ke bapusana pembeni na mokonzi ya mboka mpo basaleni mpo bakosusie bango ezalaki ka mokonzi ya mboka alo mpo basaleni mpo baboma ye yango mokonzi ya mboka eza fungola miso na baservice eza eloko ya blague te mambo Jean Pierre Bemba alobi eza vérité analyse nango yango wana bazoya pembeni ya mokonzi ya mboka na esprit ya dialogue mpo bachemine ye bakunda ye bato baoloba ye azoloba bongo azobeta Kabila rebelle ye moko azalaka rebelle te bokofondaka Bemba te Bemba azalaka rebelle te Bemba azalaka nde libérateur. Oh, libérateur Bemba balobi abomi bapiki me atikala kokoma moto te Bemba asala eloko babenga yango na droit légitime défense. Bemba bandaka kosauve nde mboka te Bemba soki Bemba te me lelo biso tokoma bilanga kafe na Équateur Bemba abimaka nde mpo akontrekare barwandais kombo Bemba bundaka ya barwandais yango wana ezonga lisusu bameme rwandais nde bango wana to bazalaka ba FDL bazalaka lelo babaluka ba M23 ainsi de suite. Bemba combataka toujours nde bango mpona intérêt ya mboka mpo alakisa bato kaza vrai patriote aboya balkanisation na mboka nde omonaka bitumu ebundaka na bakisangani ainsi de suite mpona kobenga na barwandais kosauve bacongolais. Bemba c'était congolais de père et de mère aoki olinga makila bacongolais esopana te yango asalaka légitime défense mpona kobenga na barwandais bazonga mboka na bango. Jamais aboma moto bango no babaka koboma mpe Bemba empêché bango no moto balingaka basala Grand Équateur bilanga ya café mpe Bemba empêché yo bungi discours wana Laurent Désiré abanda kolobaki na kokomisa Équateur bilanga ya café. Laurent Désiré alobaki mpona atya démocratie yango na efa komisa yango bilanga ya café me biso oyo lelo oyo me tokoma nde bacomposte bacomposte ya bilanga ya café oyo bango balingaka bakomisa province ya Équateur me tokondima te biso tokoma nde bacomposte yango Jean-Pierre Bemba telemelaka bango abengani bango asali légitime défense mpona koprotege Congo koprotege balkanisation esali Jean-Pierre Bemba bombaka na problème ya Kabila problème nini bakofela bango mbaleni alingaka Kabila te pone alingaka Kabila te oyo ayebi jo bonani so moto alobi vérité oyo alingaka Kabila te vérité ezosoa bato makasi kosuwa bien koloba vérité nde moto yango esalaka ke bato bazonga na ligne droite so bato babandaki kozigzage bazonga na ligne droite ndeko vérité kotika la vérité ntango banda mambo bakanza ezalaki vérité te vérité mais ntango Jean-Pierre Bemba alobi mambo ya vérité mpo ani bobetele maboko te Jean-Pierre Bemba nyonso olobi eza vérité. C'est ça un homme d'État qui parle toujours la vérité pour la kosunga ndeko na Félix Tshisekedi eboyi ke lelo eko ma gauche à droite ndenge ozo accompagner ti ndenge manda na ye aussi la aza na kimia. Félicitations yeko Jean-Pierre Bemba azokoka mosala te azosala transport côté bambouteillage makambo ezosimba te me ye kaka akomi nde moto akoketaka Kabila ye nyonso mpo nde azosala bongo okokompare nani na mosala yango ya transport na Bemba parce que Bemba nde moto tomoni lelo baavion ezongi kosala parce que Bemba lelo oyo nde moto tomoni atake mwa transport ata transport yango ekomi ata na mwa visibilité eyebana eza nde Bemba Congo oyo ezekufaka te yo bosani ava Bemba akota yo bosani Congo oyo zonda osala esu te yo bosani ke bamaso nyonso na te ekufa
pe lelo bemba réhabiliter et la mwana ezongi na bakourse bolingi transport ezalaka donc embouteillage ya Kinshasa yango wana nde synonyme ya koka mosala te. Kinshasa nano ndenge babelge basala yango mpo ezala na combien de millions d'habitants pe lelo ekoma combien lelo ndako nyonso ya Kinshasa ya na voiture kaka na balabala oyo nombre d'habitants à Kinshasa soko multiplier par nombre de voitures embouteillage ezala te bolendeko na embouteillage mbokola sango pemba mais bozobosana ke baréalisation ya minene ezali obemba asali nini oh mais atomisi bavieux ekomi na circulation ayebisa biso akosomba soki 60 avion ti lelo asombi bavieux te mende azongisi bavieux na circulation andeo ya kozongisa bavieux na circulation tomoni lelo bo esprit de vie bapesi yango 600 bis esprit de vie 600 etambola mais bazotaka bacouleur mpo balanse yango c'est grâce à Jean-Pierre Bemba azoluka ke transport ezongo normal bongo boyokoloba ndenge mais malgré ça ata makambo yango esprit de vie mende nasengi na mwana mboka Jean-Pierre Bemba il faut achanger l'animateur esprit de vie baza bien te baza kodetourne mbongo bambongo baacquéreur oyo bapesaka liboso bango balia yango balia bambongo baacquéreur wana soki tembe a recourir epa bassociation baopesa ye version te makambi ya esprit de vie ce sont les incompétents baliaka mbongo bango moto babomi esprit de vie parce que bazokoka kodirige yango te bazokoka koandime esprit de vie badetourne il faut justice elandela bango il faut ige fait quitte na esprit de vie etala makambo esprit de vie malamu parce qu'il y a des détournements il y a même que non bato bakontinue ya kolia mbongo bagéraka bacompte wana bango moko baliaka tika boyi mais lelo na esprit de vie au moins soki 60 mois impayé le mbongo baacquéreur bafutaka mbongo ebimaka babimisaka mbongo na compte nango pe eliamaka. Donc il faut changer l'animateur et l'esprit de vie parce que noki mboka ekotambola bien te esprit de vie wana baanimateur ce sont les incompétents mwana mboka Jean-Pierre Bemba Kombo tokotindela yo émission oyo olanda et toza na besoin bato nyonso bazokamba esprit de vie oyo bazodetourne bazoyiba mbongo wana l'état a s'en charge na bango discipline otie mpo na makambo ya permis de conduire moto asali magui bakangi ye faut qu'on ait l'esprit de vie. Il faut qu'on ait l'esprit de vie. L'esprit de vie. Il faut qu'on ait avoir à libérer notre esprit de vie, bis. Il faut l'animateur ou un balou. Ma commission a la coutume. Et comment le roi bilangana bango balia kambongo bakenda kokosa kuna. Kiyombongo ezate mbongo ezate bakerero bazoka babis bafuta kambongo. Oh, pe bango bazoka bango baliaka. Moto kosa Jean-Pierre Bemba te. Avant babisi ebima, il faut d'abord l'animateur va changer bango. Bango moto ba kotia Jean-Pierre Bemba na déficit toi. Voilà. Te dénoncer makambo oyo justice il faut kota totala ndenge ni vérité ko mais faut ça lumière na dossier oyo. Mwana mboka to mwana mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi awa représenter sauter à joyeux anniversaire. Ah, ndeko. Mokonza mboka anniversaire mboka na lumoli chapeau. Fati Beto Mokwa Tombolo. Na souhaité joyeux anniversaire. Nous balobaka vaut mieux tard que jamais. Voilà. Na souhaité ba joyeux anniversaire na yo. Nzambe apambola yo abaxila o mikolo ebele. Ndenge ndali ko accompagner province ya Équateur. Vous allez ko sala nyonso pour province ya Équateur ils alla développer ensemble na gouverneur plus compétent. Gouverneur oh, bah, on va passage obligé gouverneur le plus populaire de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, Dieudonné, ambassadeur de la paix. Est-ce que vous savez ça madame? Maintenant, il y a bien sûr qu'il y a 26 gouverneurs qui sont dans la banque. Soit que le monde Fifi Masuka, le deuxième, c'est Bobo Bolo. La réalisation. C'est comme ça, là, tu Bobo Bolo, quand la réalisation de numéro 1, pas Fifi Masuka, parce que bango bazali na minéraux mais biso kwa tête wana minéraux tête wana na boloko boloko niveau zo mais na décollage à province Équateur et kozwana Équateur ou biso tina chwa parce que le boloko il a réalisé beaucoup de choses soko ke na mbandaka banzela nyonso eza macadamisé grâce à bongo boloko
na gouvernance ya Bobo Boloko lelo tomoni université moderne les autres comme voilà question ba baki to tuna yo olobaki misala se ba bitokobi wapi ndeko na yebi yo misala wana université moderne les autres na mbangu parce que Bobo Boloko afungoli miso ga surveillance na misala wana université moderne ekende si la mbangu parce que chef de l'état il va promettre à chef de l'état lelo na mbandaka so ok mbandaka eza éclairé oh oui comme c'est beaucoup nous avons dit mais balampadaire ezali mbandaka mobima na place nyonso électrification nano oyo ya SNEL te oyo ya barrage te mais balampadaire boko akotisango même na la baveni ya mike il faut tondimaka mosala ya moto le doyen de gouverneur coup de chapeau Bobo Boloko et puis asuki wana te nazo continue kofélicité Bobo Boloko na plaidoyer asalaki pona ba université na pona université na biso pe ba nani ba institut supérieur alobi ke asengi na ministre ya esu bafuta ba chef de travaux parce que ba chef de travaux baza permanent basala ba mosala nuit et jour bafuta bango po ba intellectuel babima coup de chapeau pona makambo okukaki koloba na conférence de gouverneur oyo eleki wana eza te yango tobe na koza passage obligé quoi oyo eleki wana eza te mosala kitoko pe vraiment olakisi fatigue vidéo que vous êtes très bon travailleur et na 26 provinces après Fifi Masuka eza Bobo Boloko moto osala mosala convenablement pe ayokaka bakaba détourner pe pour les aider est-ce que bokuta na détourner même pas Bobo wana transparence ya vele moto alinga transparence na mama moko lokwa tata na azate tatanga niwana transparence alingaka ne détournement mbongo esalabo mbongo esalabo mbongo okokutana na Bobo na makambo ya détournement te. Mon avocat, félicitations gouverneur. Félicitations au gouverneur. Alors, au moins, qui conférence de gouverneur, on a des bon, ngai na moni conférence de gouverneur eleki kitoko malgré to moni ndenge Fifi Masuka ya présenter ka ba bâtiment na ba bâtiment o atongi félicitations pe na ye conférence de gouverneur ezali eloko oyo e permettra ka ba gouverneur basolola na chef de l'état pe ba pesa ba préoccupation ezali na ba doléance na ba yango moni neti biso ni Équateur gouverneur na biso asali plaidoyer na ye kitoko à présenter ba doléance ya province Équateur convenablement to éviter ça to tiayo sur un niveau mais vous avez prouvé que vous êtes le leader de notre province de l'Équateur. Pour la popularité, parce que comment il faut faire la Bobo Bat. Badonio sont bons à la Bandara, à la gouverneur Bobo Bat. So vous invitez ça dit Piaka. L'opposition bien majorité. Soit l'union que les Bandara, il faut bien la gouverneur aussi plier. Sinon, on a la Piaka. Makasa ni yamba azala na batote bato bazala akura ya gouverneur bato bakene na basali piaka piaka wana bakontateki yete so bakontateka ye babite bimisela biso bato po ya koma passage obligé mais bato babimi so na popularité so oluki ete olali bona moko tozochute na dossier oyo tomoni makambo ya este toyoki ke Kabila atindi ba émissaire na ye na États-Unis ba bloqué makambo ya contrat RDC na États-Unis tomoni pe lobi tomonaki mwana Bintu Keita akei kokutana ba Rwandais est-ce que lelo okoki kolimbisa Kabila na nanga makambo esila kaka ba Tshisekedi alimbisa bon kolimbisa yango eza trop dire bango nde batika mindoki mpe basenga pardon kolimbisa ifo moto ye moko azala na volonté kosenga pardon batika mindoki basenga pardon président Félix akondimela bango président Félix tala motema monene aboyaka bato te ye aza nde yamba ya so contrat wana est-ce que ekoyede mboka na biso ekende liboso ni contrat oyo tozali kosine na baaméricain parce que tozoteka baminérali na biso papa koteka minérali yo bepo obotama tindi okola lelo oyebi prix ateka minérali na ndenge ya solo oyebi na passation marchand na ndenge ezala mais président Félix asigné contrat oyo ezali noir sur blanc contrat ezali na transparence nyonso que congolais yebaka ke siko minérali na biso 50-50 tozokabola ngo na baaméricain mpo na développement mboka au même moment baaméricain bakoya kotonga nde awa na Congo
bakoza ba personnel là na Congo bango ba banelema matière première yo oduta na batabondeli pour échapper na président Félix on est un contrat ya malamu ko tombola mboka na Rumbangu par rapport mettre on est signer ba contrat na ba société ba individu bon chinois na ya ko pia kala akumina mabele sol le fuso akenango bo biloko akenango te mais batu ba mette ba besoin ya la matière première bakenango le reste awa na komone muto esalema au même moment ba congolais ba zwi misala au même moment ba limite na biso ba frontière pe comme sécurisé pas ba américain ba olinga te moto aya koiba n'est-ce pas so bango ba ko exploiter réseaux sociaux guerre abu piane yebi tu geta bisi bango abu ba soldat ba Rwanda bobima na RDC M23 bo kata bitumba alors dit clair ya ba se bango ba kata bitumba sili so ki ba continuer etali bango moko Amérique ne moto ko charger na bango on message États-Unis d'Amérique atinda ki na bito ke a négocier na bango te ki bosa na kimia bo ya bisi bango ba botika so botiki te etali bino donc ba M23 ba bino bito ki te bisi bango bosa na calme dialogue ko sale te ona kasi ona moto ka samba longa mais na motema ya botika na sima États-Unis boya basi ko kao bala signé kape mbongo na kingongo bo bato zo mettre sur le dialogue ba bifo dialogue sale ba ate congolais pour na kimizo nga yo za contre bango on a le dialogue to boy te mais dialogue sale maté pour poussa la de permettre à chef de l'état ba bomai ya to zo kebisa chef de l'état de lo bakama maté fa lo linga hote o maté fa lo nena luwana alobi ni ma mona dialogue oui so ya linya ya dialogue ya déjà za la côté biso te ba te fala yi ka bikolo te faula ga kala bi ne boy ba te botala ka ndenge ma mbili ka faula ga na déjà na FCC mais ya kuzu ala na union sacrée ya ba na union ta ka FCC ta na union sacrée mais ya kuzu diga monyo so ile ga na union sacrée faula déjà za OK fala za opposant yo ni bien so le but na édition le bi faula ga na union sacrée ma monyo so ba ga na union sacrée ya sala ni masala sala ka oza ya masala ya union sacrée amo to na biso to chaira kuna zara nane ayo beneficie ma monyoso donc ma monyoso ba dialogue c'est bien là-bas oui na on se peut na mota pour traduire union sacrée oui na on se peut attendre à rejoindre la consultation ezalaki ya nani ya libéral aye na ngombe ziko amatika alikolo faut me dire que jamais déjà à rejoindre c'est ça c'est la gouvernement union nationale so va passer à ta petite terminer ta telo pour la reine on a presse payé yoko bagage wa ataka na attaquer de l'autre na ubi so to boy ni na ubi bezu na place zo gara na te na place au mot de la presse na place au mot de presse payé c'est pas dans la presse il pas la presse donc on va dire bon ça après si faut la moi part presse payé pas quoi c'est pas na côté azu boulot akomolia kwa sababu na attaquer yote na biga hadi tobo ya global wa kwa to dénoncer la place aux zones mwana mboka presse pe na uche kwa attaquer be babi be bazolo ba makabo ba be bazolo ba bablo presse penge problème les alliés qui déjà sur le miel na monoko au sur le pouvoir et comme c'est la porte down quoi c'est pas la babi porte le masango chango na moto penge beta et sauter pour pouvoir la presse penge na yako pas sur le père na monoko keba na go rater papa tika bisimba simba yo la me konanga la zozali na pesi yo mbote me kebo ko rater sur le bifte le ozo confirmer que mboka ezo ke de kimia makamne so calme kimia calme na Félix Tshisekedi azon na biso ti fait mandat na après changer constitution bon là na ko la constitution pe na za mieux placé mais ne ti fait mandat na c'est Félix Tshisekedi ndemo to remema biso non to ko na super émission na biso moko ya lolo mais nini ko ko bisa na ba congolais o bazali ko landa biso na ko bisa na ba congolais kimia ezala bitu ke ita déjà lobi ke ayebisi bango vérité ke botika bobima botika bitumba so botiki te bino moko bokozala na problème na États-Unis d'Amérique dede makambo nyonso bemba zoloba vérité na moko akosi te de toi tozo continuer koma na biso ya santo ya bakanza megilo yango ayiba mbongo te
to dénoncer to limiter la travaux ezongela kuna Gilwando a s'impliqué personnellement pour la misala ezongla pe misala esale mati faire la construction à sanctuaire na pesi bandeko nyonso mbote bandeko kokanisa ki bozwi kope po joye ilangila za na kasho kope na bino ebebi makambo nyonso esili. Merci beaucoup na mwana mboka Joël Ilangila esembo mingi ndela ya bitu susu nazalaki na mutema pasi na mindeko na nga na prison vraiment nzambe akuma bandengo bimi na ndenge mpe tosali biso a lelo. Merci bien tout bolandi biso le Congo est à nous yo nanga yo Kabila bokotaki déjà le kopana ba Rwanda bokanga bisaka bino bozo na Rwanda biso ba Congolais totikana na ba Américain toto na mboka mboka se développer ba jeune baso misala ba diplômé ba diplômé ba ko be capable d'atteindre au foot à l'université na grâce à misala ko sa ba awa. Merci de tout le monde pourquoi et l'amour et surtout quand merci na moi boka Jean-Pierre Bagombo pour la musala kitoko ozali ko sala azo tchaba nguna nyoso ya boka malalaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup Panissa.